fait aza ndoki mupongwa pungwaka ande et puis to solo mamba ko suba te ndotane te to solo laki ngabite emsu yo mibali bakima pona masuba abi masuba eza héritage na ya bondoki na ya zwaka banda bomwana eza comme carburant vérité ni yo koloba ngabe bongo yo sko souci no eza ni na via Karine na sala oni habité ngana za métis ngana za mayele koleka Karine ngana bana na kenda ville tongo na sala kindumba na bimana ba kontina batandenge a confirmer na ndoto il fait ta confirmer nga pende kazaka na boulevard yo kapole batebele ta sonza mafungole so miswa molimo okomona bato msu batambola bazaka bantaba omona enzoto koto mutu na sentaba na moni penda iveti mini moni kombo na pesa ye asa penda yango a mérité yango nyao Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, Nasarato la TV. Vous devez vous montrer contrat. Merci à vous. Bienvenue sur Sarato la TV. Bonjour, bonsoir. Ça dépend Herbo Kota la Bisso dans Sarato la TV. Boza Ebele. Yakolanda émission vérité présentée par Paul Mukendi. Moi na souka ba Mukenyo so. Ya mukolo mo lelo na yambeli bino bongo mbingazor de la presse congolaise Maman Sarato la bakisi la ye moto na 6. To mingana ko sala analyse par rapport ya Libala, ya Karine Mokonzi la baronne mami ya ba chinois nyonso la Chine mobimba na profiter pe ko pesa bino ba mboti analyse na biso ya mukolo mo lelo to ko lebela likambu ya Libala parce que tous na 3 mabala tous na Libala tous na mariage coutumier civil religieux to lingi to yeba est-ce que mariage oyo maman na biso Karine Mokonzi salaki ezali coutumier to ezali prédote po batebele bazo mitungisa na yango to moni ba bazo benga ngo prédote to moni biso bazo benga ngo coutumier to linga pe ko to yeba yango to ko beta pe lisolo ya zemi oyo ekende sa makambu sango elobisa batu ebele to lingi to yeba ezali zemi ya solo to ya lokuta po déjà zo lobisa déjà batu makambu ya ebele na kati wana ya Libala kaka
eza na bandeko belé ba mitunaki ba mso balobaki Karine Mokonzi akobota te akobala te mais Karine Mokonzi abali to ça na église na mama Sarah poto yeba makambo nini oyezolika kati ya maya libala parce que yazali on dirait muto za proche na Karine Mokonzi. Je dis encore merci l'ingénieur Arce Ozali bongo sima ya caméra Nicolas Tangwa bon livre bon c'est que maître VK Diebo esprit libre autotombe lobby ekoleka lelo avocat de Barbas Montréal ce que ça même langage nangai fungo langa déjà plateau taux développeur et le mona maman Sarah bonjour. Bonjour Paulin, bonjour na batunios tout Bolanda biso. Bonjour na ba sponsor na biso. Maman Esther J Magique Adassa pour na ventre plat et puis détox mincère. Ils ont aidé vraiment ma casse parce que kokonda lelo ba tcheli biso ba comprimé hein. Ba comprimé on a tomela ngo poto konda mais to bi ba mbengenda au salate. Mais et puis bango ba sala on a ba produits chimiques mais maman Esther a saeli biso J ventre plat J magique na détox mincère à base ya ba fruits. Donc ba fruits naturels. Alors eko aider biso vraiment ma casse surtout présentement là et denga pena makasi ils ont lié penda ba graisse donc babi zéro vitamine ils ont la J magique Adassa donc voilà na majabu gospel majabu oazo ça les homona na miso abatu alongoli batu na chômage alongoli batu na pasi concert na bango ya États-Unis je crois les kanaki lobby le 27 OK ils alla qui très bien bande ko mona ki ba image en tout cas merci na majabu gospel et puis merci na Azir. Merci na Azir pour na idée à kobongisa loposo ya bana mibali parce que moni to wana ba mibali msusu mona bango ba beta ba tampon na ba kingo mibali belé za faute na bango te mibali belé ba yoka elenga choko pona basi aotaka mobala na ta nsoma mafuta ta monika moi sinanga parola mafuta o yepe soki yepa bani kopakola azotela nanga ki kobeta choko na ba verre alors maman sombela no papa Azir sombela bana ba jeune garçon na yo Azir to apena fondation Saratola merci beaucoup na ba action oyo azako sala et kala mingi te to lancer message moko na ba page na biso pona mabongisi moko tozo bongisa na mikolo ya donc voilà le 8 mars il fallait ki to yamba ba maman to remettre bango ba panne de reporter pour le 31 parce que le 8 mars fondatrice Nabiso a osala bongo occupé na makambo susu. Donc voilà moi programme nanga na zaina ngwana un grand merci na maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï na bosani e Paulin. Batu musu batu nanga so za na besoin de participer to comme membre. Ba fiche d'adhésion ezali. OK. To za na ba fiche d'adhésion ezali so komelinga na privé to tin de fiche d'adhésion pour remplir pour na batalibanda et puis pour na batu o baza na Congo awa fiche d'adhésion eza bureau na biso à limité oyeyo moko sur place au moni fiche d'adhésion na yo moni règlement na biso au s'adhérer et puis na bato pe babité maman saranga na au s'adhérer te mais na lingi na contribuer au contribuer nzambe na lola au pambola yo voilà. Donc maman Gina Amatou motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï bambote no sikoza bambote na Amelia Mweba la private de Orlando Domingos bambote mingi na maman Jenny Beta industriel mwasi ya pembe bambote na président Charles Tambwe bambote na Tata Po FAP4 le big boss bambote pe na Adrienne première dame bambote belé na papa Diego Milito bambote belé na groupe WhatsApp nanga mobimba malgré na manka ki bino ces derniers temps YouTube ezarament ndamibeko quoi vidéo ya mbwa capture wana na check na miniature bomona ki bino mo ninge live elongwa ki directement YouTube azwa ki yango alors la loi est dure mais c'est la loi tozaki obligé ya ko piriger alors to piriger ki sko temps ekoki musala pende zongi to seke longo na YouTube pona na ba matière eza ekoti matière ekoti il y a bio pollen voilà ba matière ekoti kasiti aussi site ne si sandeni ba matière ekoti maramba ba ivete ekoti marambo belé na pona na makam nanga na za makam nanga na sa ko da tufuta nyonga no Olivier okata ngo axe okataka mbonyongwa no Olivier ekota la bongoti
bambote na sol mbemba na ba commentaire na comme stressé. Comment stressé par rapport à lui? Nyongo wana te gene. Fallait pas. Bah retour ezongi. Te fallait pas nena loba te. Ça lui bien te. OK. Merci maman Sarah. Paulin, bon sol mbemba. Aussi cité. Sol. Et puis il y a des dédicaces de 18 ans. Ozia Masamba. Nana Bafana, maman 4R. Président bébé, maman Nathalie. Dalia Onyema, Edwige Kala, la Pamela Kabeya. La PCP Il y a des gens 20 émissions. émission ça n'a le qui mieux maman beza te émission. Pamela Kabeya, Dalia Onyema, Sarah Abouele et Désert Kano na PCB Mbote. Batu nyonso na PCB Mbote, Mbote. Merci. Bino batu bolo ba kinga za songi. Ngai na za na songi te bomwe moi ça am tozo lugana za songi. E bande l'émission abandi de amabe. Tanga na banda ko tshasa ko ba mungwa o bonoza songi. Na boyi na ngana za songi te. Mais lelo na ko tshaki songi te meto solo na kaka. Maman Sarah boni ba weekend le kindengene. Ba weekend l'équipe bien, tozaki na fête na pesi mbote na la Chine mobimba ya Karine Mokonzi hein. Ba félicitations à bango déjà, yena mbali na ye. Félicitations à papa Eka. Ap na mobali ya solo parce que na ba réputation nyonso o Karine nango. Na ebika yo kara, batu babengake e ala rabongo. Batu babengake mwasi wana abimana nani totala kutu. Abimana bamboa. Tigre bimisela biso ba vidéo ya Karine. Mais mobile mususu ebika robo ya Karine. Sextape bimi. Ba mabele bima, bilo ebele bima. Mobile a okima pendati. Na belle famille. Ah ba oyate, ba okima. Donc courage et vie eka oza mobile ya solo. Oza pa mobile ya solo, ozo mériter na ebiti. Apna jo. Et puis aza mature parce que mibala ba immature lokwa ba papa panzo masamsi Karine. Exemple ni no bandi wana. Tuna ngani pole. Obi na fête ya Karine. Oboni tonka na monika eka koti. Po era kota mutu na singa kuna bi mais bogar na biso cha mutu na se boindeni po mini. Siko era kota mutu na se tunanga na raisonner na. Raisonner nani? Libanja panzu. Eko raisonner na mutu mususu ekaza pe de panzo za mundu. Voilà la panzu ba panzu songako. Panzo manke ngama bela epsio. Mais misale lo la mono ndela. Tala. Chango munga teto sani. Lo mo tshaba komate. Panzo manke ngama be. Donc na mon na so entre wana katona mo panzo ye kovone un rapport. Engalaka. Siko natali neka evi achaki mutu bwe na kanti iPhone so izaki panzo. Ngasane wana ba clé beta. Caméra inga epela na mutu. Ouais, le beau papa lui libandier pesa ba éclat. Mais on sait mo libandier fils. Ozo comprendre. Car na raisonner maman papa nzu. Na place évita ngavandi alataki ni manto wana. Na raisonner monsieur ya Vincent chez Louise. O papa nzu alatela so gorge. Maman Sarah monsieur Zana ne bandili pardon dokolo. Na chana se. Dokolo po na mo banga po ba ko mo ba obi weekend na ngele kana ndeni kasi obeteli biso déjà nyonso na kala weekend kasi weekend le kana c'est na weekend passé pense trop na kanisi epenza belelo na kanisi yo mingi Brian na kanisa ipida Brian donc ba geste na sezoleka na kanisi c'est que ti mariage ya Karine ezoleka na yozo mona ka scénario ya mariage ya Panzo ngana zaka na kata scénario Ti makamuneso ya usalama ngazutala ka Panzo wana Panzo bengaza na nengaza usaba fier oseka baotanga ba titre na il est gradué il est Panzo voilà te créer Panzo merci la bino de robola na to créer batu balali pesa mama mais mabena eka aza immature et pas to créer au baby saka au yana onka na média je comprends vraiment a photo d'un bon na yo eza dossier au bon place on y banda ngai eza na dossier bosa na menga na appeler na zuité
Na hebi pete msu bazong sela déjà. Bazong sela déjà. Te on dit na mbongo ezonga te. Ndena monela. Mbongo na ezongi. Poso mo zongi ya kobenga. Dossier qui na yeye pa na yoti. C'est mbongo ezongi ba kopesa mbongo. Te mbongo ezongi na nto ana. Pour grâce au luka na npenza. Non zuti. Au luka. Tu as signé un contrat 5 ans déjà mbongo. Wapi? Tu as signé un contrat na tosunga na TV. Paulin. Maman Sarah. Paulin. Maman Sarah. La bengo combien de fois? 2 fois. 3 fois. Asala wapi? Asala na chaîne locale. Comba chaîne en ya wana na sa sous promotion c'est atteint yango déjà. Azu contrat combien? 5 ans. Asir ba PC mbongo. Bon contrat ba signé ya ofele. Monaki contrat. La question on dit asimi papier na honorable wana. Ce contrat ala ki me batie biso papier à contrat na réseaux sociaux. C'est contrat ba signé ya monoro kaka. Ko sa leka. Voilà, nous les accosta les cas, biso peto sa nini, to les page wana. Voilà. Merci Nabino Bandero bon la biso. Week-end fini l'équipe bien. Kitoko, merci. Week-end de l'équipe bien ba dossier côté belé. Raisonner ba panzu. Surtout panzu. To l'équipe déjà. Tout nanga sous. Nini les sous. Na raisonner ni. C'est yoku ce qui coutume à mutu mais yozo raisonner na oya mutu mususu. Na raisonner sous libala karabala sorcière. Yes, pardon. Oh maman, j'ai commis belé na mutu no. Toi kara to kota dossier tout ça nango. Maman Sarah tala na raisonner belé Paulin de muninga. Merci bombango. To ko bimisa ngata na suka. Na suka émission. Na raisonner mabale belé. Na suka émission za kiesi na tuno. OK. Na tuno par rapport à libala Karine, ba mabalo yo raisonner na réseaux sociaux. Maman Sarah mirana ko yebisa na bandeko ba Holanda biso to yeba. Libala ya Karine Mokonzi ezali libala nini ezali prédote to coutume. Prédote. Ezali prédote. Ouais, eza prédote. Eza ndenge mona prédote au grâce parce que batu belé ba sala en comparaison hein. Eza prédote ndenge mona o malika mobile na yakaka na baga pamba. De versala nyonso. Uzoka wazara suki crépi moi ba calendrier to za pola sa suki crépi uchema boko na mai uchema boko na mai uchema boko na mai uchema boko ola sa suki ale kanki tambala nde suki o fiança ya malike sala mara awa na bara nanyo kasi bagi wana o robai na yaka kana bagi apamba yango na prédote yango isusu yango na tumonaka ba salelaka mi coipin grâce voilà ta chemise à mishka oyeba ozo comprendre makamba masolo ezo koma chemise nazo koma voilà ta chemise à mishka ozoyeba chemise à mishka ok tu ozo le banana za vous la rendre de griffe mishka za musicien ngana lobela ta chemise kasi nga tuniti mishka za musicien oyebi griffe mishka te c'est que yo la ta te problème te ko sa bisote oyebi chemise à mishka te chemise ezali mais to zonga na ndinga normal to ko ala ta chemise à versa oyebi chemise à mishka te masa oko linga ngate to ko linga ngo burete yebisa biso clair akanga kitamba na mutu zela zona biso ko ya zela masa kanga kitamba na mutu alataki chemise yo lobi griffe ala ezalaki mishka mais ngala yebi mishka ezali kombo ya mutu pe azali musicien te ba mishka baze belé ba musicien oui musicien mishka zalaka mais ngana zolobela alataki chemise ya mishka. OK. Ba commentaire bino mo bosi yango wana nini o prédote yango wana pe lisusu Webiete Baby kati tanga ete na kombo tanga ete na kombo oye bano suba tete kaka oye bano zoro bana Yvette oye Yvette azawe so wana zoro bana nani yo takelonga Yvette aloga nyao ata minete esko nyao kangi kanda elongi Yvette Masara
J'espère expliquer biso. Olebi biso, koleba biso te pardon. Mon pépé, toi na ça. Bon comprendre biso toza libanda, toza na bureau te, toi libanda. Photo chamo libanga. Bon, gasi. Te yo mon côté libo aussi, pas pour moi ça ba geste. Ça va là que ça va. Et ça la gagne ça boy. Ça la gagne ça boy. Et au paiement. Donc, ce que tu as les fiançailles, il y a Grâce, il y a Malika Karabala sorcière, il y a Karine et Laurent Moko. On y a tout basala iba prédot. OK. Après coutumier de toi comme on a oh mais quoi pas l'attaque ma puta mais c'est pas du abomba il bandi na chapeau à l'attaque bazin de wana coutumier mais jusque là ba on y a ça basala qui ba prédot. C'est comme tout ça wa si j'ai ça libre. Na o mobala Malika. Ba fantaka na kikuku ndako ana bache teva 12 pouces na sima na ye. Merci. Na kacha mulunge ba opupura boyo. Merci. Na ndako ana ezanga crepsage. Oui, c'est exemple tu es critique. Et puis libanda basala fête na terrasse. Oui, c'est l'exemple tu es critique. Nazo expliquer. Kasi toningi to yeba. Ozo pesa exemple tu. Mais nazo expliquer exemple. Exemple nous ana critique na kacha sentir te. Oh. TV à 12 pouces ndako ana si la. Na kosi. Te vrai ou faux? Tout ça bilili. Kasi yangwana na ola tsone be exemple ya libala ya Karine yangwana oyo Malika bachaka mobile na ndako wana ya crépissage ndako izanga crépissage pour ezala te tango ba popula mpepe boye na simane te va 12 plus aita ba moni mpango le kisalité basali moi ekukwa fête na terrasse o bazaka na ba camarade ne wana kirindika o balataka benzulu câble batonga benzulu câble ya noir blanc ozoye bango na mutu benzulu câble ça va kasi na mutu na ye achaka poni mwende ezaka babenda bafi banwani on se la question mon nez c'est bon belé boy ça va expliquer biso na mutu na mwende babenda banwaniti bacha kabelo bafi bacha bakabelo bashinyo yesko achaka postiche onini babenga oni afro mode meshana bateka 1500 francs ya paquet mwete koya kai milaiti a wana mimoni kim nzoka postiche à 1500 kasi za ndenge moko c'est ça ndenge mona ba product ba ndenge so ba osala a wana kati ya Kinshasa mais ya yesko zaki product moko old ya moi likolo okomi kapuna bieza old ndena komi okomi mais grâce bieza ki old mona yango na chemise à miska aboniko Paulin na tamba loka ba mama mwilu wana product obina ngeza ki old asala ki coutumier na ye bien coutumier na ye civil na ye en tout cas bravo mais la tela ke lamba mishka wana ndete OK et lamba mishka te tozaka wana na product a Karine eza world parce que asala ki onka na ndako te et même miti na salle de fête OK ya et puis ba mama poto wana nyonso bazaki wana obike ba mvota ki super super. C'est ça. Merci maman Sarah. Maman Sarah tozaka wana na libala et après d'autres. C'est-à-dire que prédot tout le monde en français. Ils ont la kanga lopango na. Kanga lopango. OK. Ba yoko kangela Karine Mokonzi lopango. Et c'est la musique des familles bakutani. Des familles bakutani. Place na nito komande yango wana. Des familles bakutani mais famille o ezali bato bazolo ba yango ezali bongo famille biologique ya papa évité. Bon, c'est sa famille biologique à papa évité, mais éviter moi à biologique à Zala qui c'est bon. Mais tu le bien moi. Et pour ma peine à ça, papa, si on a eu kana famille n'angati, n'a reçoit batum sous, on a dit oui. Ceux qui ont kana fa, wala za kamu susu. Mais quand évite ceux qui ont kana famille na ye. Mon il a bandé quoi évite. Boyebi bango toyebi bango te et alors nana yebisa bino ke wana bazali bande connecté ba pia ba vrai de connecté droit wana bazali bande quoi éviter ba ila sosiko ba vrai de quoi éviter ba ya na réseaux sociaux otalaki live ande kono mora PD bon tout le baga bongo otalaki live na parce que na landaki yango pa na ye mo azo confirmer que azo sur la vraie famille evi pour na Alexis ba on a live te ba ata voice l'équité ata voice l'équité tika bosana. Donc la voice à ta maman elle quitte tout tika tout tika makama ba pede na Hollande tout tika pour falloir ta voice mon collègue
mais faut tout le belayango parce que mutu oyazali membre ya famille ta roya ko se présenter na famille pour neti maman na a telemaki pour ceux qui na habité maman Sarata la bien ezaki na papa mo azaki wana azali na mandefu ya pembe boy yende azaki oya ko luba parce que yende azaki mobali na kati ya famille mais comment moi c'est roya autorité devant mobali abana ko présenter famille ezalaka ezana mipe comment ote na mariage comment que il faut mobali kanda présenter famille so epe kulutu na bango nyonso famille eza mwasi wana akoki ko présenter famille eza problème te problème po ani bino ba africain bo amaka mutina te bo loka bandoki o eza biloko ba femme insensée bakenda poto sans bit ba ko s'en sortir na poto te ba vandeli ka ko bota bana tata ba vandeli mongo ba femme seule ba vandeli mbongo bana vina bango mobaka yango na kimuyibi ko yibaka ba parfum ba chemise ba caleçon na kati ba boutique ba sangsi ba créer moi quelques valises na mbongo économie bomba ki wana ala ekishasa o nga mwana poto yo ali boma mwana poto wana ni voilà toujours bagaille longona maman Sarah bon mona ki maman Sarah li loza vraiment matata mais ngana za vraiment trop kimia ils ont la place que to baby Sarah ka émission comment ça to baby Sarah voilà ngana za kimia mais na mono zo yaka na tout le basi pototi ou attaquer basi potoka pour rien kaka boyo bangonde ba sale logo te ba sale logo bangonde ba osala campagne o yake non quoi yakite nani bo yakite moi mbala ko sa te moi si bon utana ba insensé moi quoi pas insensé et d'accord pas insensé est-ce que maman Sarah bandero oyo ba yaki wana na ndingi penza ndingi pe frère ndingi yo mo lobia soki ozara osula bien na famille na yotie okoluka nani okoluka bato oyo lingi oyena bango mais na ndenge pe ya bien tant le but des familles sangani il fallait la famille biologique des famille biologique les famille biologique kasi ne ele otozolinga on informer biso te wana famille vie famille ya famille wana ba insensé bolanda ba insensé mo rabimisaki ba kombo moko na ekimi ngai na motoa o baza ba propre ayamba famille propre ya vie atindaki bato bakitala na Facebook na bango batali ko poster ta carente tala eza mama na kope c'est mon ramambolo les a solo et à actualité yamba bande kwa hivi ayamba bon elo nini ya mabe Karine mokonza salamo bayibanité bayibanité banda kishasa bayibanité mais moi cause est-ce que moi ba futa ke ba $50 na ba $100 pour finga bato eza vinae tant tu as mutu moko finance ka finga Karine kotika ete finga ye sentiment ne ka amour aninga finga Karine ye Karine azo avancer moka finga Karine o gagner pour moka côté la mbongo Karine peut côté azo avancer ya bango mbale ba bénéficier ce que yo o gagner sentiment no ka ndeba fingi Karine est-ce que Karine a la réputation ni na sika bo fingi exactement pour eux baby sa réputation à moto de ba bibia et takala ce que bo fingi ni laisse tomber ya mama pam eza makambo pamba tozoko baka wana maman Sarah to mona ki ndeko na biso Yvette akolobaki Karine te ande ko nanga te azali congolais na tiango na ndinga ba congolais te ngape na congolais te na mu Yesu bon azali mu Yesu te aza mu Yesu te yaza ndoki utile mupongu oh baloba mupongu nde Yvette aza ndoki en personne. Okay. C'est une sorcière confirmée. Ngap na confirmé ngo andoki. Na monta ke na bututi. Bete le piston ndoto moki. Avant de regarder avec qui. Olingi ndoto. OK. Pole na lali. Ba namoni elo mu esa. Neti ba mu omoni ba mu ndetande da repele ku Nous ce que le mot repele ku fanga bia. O ba mu ndatoni et puis namoni ngo lo wa vision. Epele ku fe pele ku fa ba na lali. Namoni su neti vision mu ndango epele ku fa. Na tala boye mine.
mine pena ya nyao Yvette kutu non te nyao mais yo sombaki nyao na ndako na yo yebi yango bien bana moni nyao akange elongi akange elongi penza natala boye Yvette azosundama kuseka te Paulin siko Yvette asundami tombole elongi boye donc ka nyao wana azali na position osundama siko tanga tombole elongi boye elongi ya Yvette nzoto ya nyao elongi ya mutu ozo yoka Paulin batebele ta so nzamba fungole so miswa molimo okomona bato msu batambola bazara bantaba omona nzoto koto mutu na sentaba na moni penda Yvette mini moni kombo na pesa e asa penda yango a mérité yango nyao atomboli sko akangi omenda kanga elongi na ifanya chana misu tada kanga sko na episinga bi mama oye koluka ngo ebitenga pe na muta molili bokutani mino mibali batamilili apisaka keba na moni ozo kotela Karine keba nga mission na ngeza funa détruire Karine wana ndoto azolobelo bongo Yvette azoloba na nga aksi yo fongoli kamera kana Paulin nga nazopesa ndoto na nga yo koti Paulin na kati ndoto amozelinga nga ozala yo salaki te Yvette azoloba na nga Sarah yo lokozo yo katozo kotela Karine nga na olakisa nga bi nga na kotela Karine te nga na lobaka vérité ni yo loba nga be bongo yo sko souci no ezani na vie ya Karine na sala oni habité nga na sa métis nga na sa mayele koleka Karine nga na bana na kenda ville tongo na sala kindumba na bimana ba kontina batandenge a confirmer ngo na ndoto il fait ta confirmer nga penza kazaka na boulevard ye moko 5 et tout intermédiaire te nazoloba Paulin na moni na vision ce qui ça parle natikala nga ndoto ce qui ça vision vision nazo il faut na pesa message eza ndoto na loti bato bazoyoka bakoki ko interpréter alobi yo ngai Karine asalanga eloko te mais yaza tozalaki na ye bacamarade na kishasanga na lekaka abi aleki Karine na kitoko aleki Karine yaza métis Karine atiaka choko aluka pembe ya koluka yaza mayele koleka Karine atangi abalaka mpe liboso ya Karine akutana na mibala mbongo abima akenda baville asala bakitiel makambo wana nyonso ye chance epesameli ete ndeni Karine akoleka akende poto bandaka Karine akenda poto nde place abanda guerre na Karine uzoyoka c'est yaza jalouse ya poto ya Karine yokali solo te alobi lisusu ye arrivaka balana na Papa Hervé wapi polo so comprendre te oh nyonso Papa Hervé na Papa Hervé oh bato bayebi ya Papa Hervé abaki ya autant comment souter mais Papa Hervé bato bayebi Papa Hervé asala doucement na ndaka Papa Hervé ata velo apamba bima na ngote mais Karine era komanga kosola na Papa Hervé ba komanga souter Karine Papa Hervé apese po yende azawana bato to bima na bango muta honoré azati abia yoka suka nande Karine akenda pe héritier bande kokumisa ye komeme na ba voyage mais asala 12 mois na Papa Hervé ndako moko Paulin Papa Hervé tu le mettre na nani te ata braza Papa Hervé sakana na nzoto na ye siko nga na tuninga be bongo lieni neza na Papa Hervé na Karine po ofutsa Karine masumu ote Karine ya koleka ngate ya chaka choko nga na za métis na leke na mayele ngande fala ina zwa mibali wana ngane na bala ngane na za na poto ngabi bon Karine za na vie ya passe ngabi bon sko ape Karine ngwa bali azana zemi yo esenga ke useso Karine bakate ba wana na ndoto bo solo tozo solo la ali solo na bini bien na ndoto parce que il fallait pas inviter na ndoto kasi entre nous te batabutu entre nous na bossa na biso tabata mo moi bomona ezate mona okina ti papa die wa simbinga na skimi na esprit vous comprenez okimi na kimi na essayer la pause Poche pose na ndoto
ndoto metaki bien yoka wana ezalaki ndoto te eza vision ezosala mapenza ya pose pose nga nazongi natala soki papa diego asimbeleli nga nini namoni akontinue na ye na pungi na rejoindre ye tokontinue yoka te nayebisengabi sikoyo awa yo olobaka Karine aza na zemi Karine ya kobota te akozwaka zemi te Karine sikoyo azwi zemi abali abi mission na ngai yango nde nazokombattre zemi wana il faut maloba na ngai ekokisama bato bapia nga raison ngabi sikoyo oyo mur azoloba abingami na yo tinda ye alobi azokota na kati ya monoko ya mura amvutaka mura esprit eza na kati ya ivete esprit wana oyo mama amonaka mama shasha amonaka eza partage na mura ye abi ye aza kokota na kati ya mura so moni mura azosala live voix ya mura kati na ye ivete mote nga na eso mura na ivete bayebani te bazala na Karine bayebana te bavanda te bazala jamais na rancune mais mutu azofinga mutu azokota makama mutu sans cesse ivete azosala dédoublement afingele na ndenge na ye akei nga na ye koconfirme bino kaza ndoki nga na ye tosololi na butu seke yo mpe mutu amolili tozobata milili mibale siko molili ndenge molili ya ndenge ya ya kindoki siko ya yo oyo yanga eza ya kindoki te nga eza don vision ya kina bisika bato milili bazali te ya ye pa na ngati ya ye kovisite nga mbala monga mpe na kosi na molili tokutani tobandi siko kosolola conclusion na biso ezalaki nini nga natika kaka koloba makambo ya Karine otika kaka koloba ngaso makambo ya Karine te soko olingi nga na yo toyokana soki te nga na yo tokodemare guerre physiquement na otindelo mibali na nga bakuluna apromettre bongo atinda nga mibali na bakuluna nga mpe na esenga bi mama tinda mibali na bakuluna osutuka babomi leki na wa mbali to leki na mwasi osutuka babomi papa na yo ponganga na limwaka eki bitumba bata milili ti wana bile place bosukela ebongo tosukeli wana nga mpe na esenga bi tinda mibali na bakuluna tosukeli wana merci mama Sarah tobimi na ndoto obimi tobimi na ndoto yango nazo kasi ndoto esili yango nazo confirmer batu ke Ivete aza ndoki pungwaka ande oyo epi tosolola makambo kosuba te ndoto ne oyo to te tosololaki wala siko na ndoto mususu te ka ndoto wana natuna kenga bite msu yo mibali bakima opona masuba abi masuba eza héritage na ye ya bondoki na ye azwaka banda bomwana eza comme carburant soka subite moya pumbwa exactly merci Pole ozaka ndoki eza carburant tela ba pasteur ne balobaka carburant Ivete soka subite mkolo wana pumbwe te ba pasteur ba so moni mwana na ndaka suba kama kasi lokolo bane lokolo nkusu ala kisegongo porte na bimila na pota yango wana abanga na pota ne wana yango wana oh porte d'entrée na porte de sortie à cause à lali pas bima il faut bima na pota asubi nani azui carburant abibili skona nenga pota ok merci ndoto si et puis na moni yango pe bo mona tala niveau ndoto et puis na moni pe pour kuswa nini lokolo era na lokolo kusute kusu ezate ezaka pota ka ya eza pota ebela rati merci eza na mopende ya na makolo te omoni mutu amoni yango ndoto esileli voilà ponda aza na so na yebisi alata kiloto olata te ayebi ke nga na moni alakisa nga pota na ye na butu toyebani deya na ndenge mili toyebani boyebani déjà biso wana toyebi bino te moyen toyeba eza siko tolinga toyeba ngo siko na ndenge ya bosolo siko na ndenge émission mama Sarah avant na tokota na mpe na makambo Ivete na tolobeli kambo zemi ya Karine Mokonzi oyo etie mal à l'aise na YouTube bato batengama boye zemi bato bazonga boye zemi yebisa na bosani alobaki na nga pa lobi mukomoko akendaki tipa Karine po jour anga bi asuba 4 fois pas au carburé belé au commenti Belgique asubi 4 fois kutu matela wana na soni kombimisa
na soni asali nde nini azwi bakanti na mai asopeli matela potanga otanda alobaki mwana wana mokie asopai mai na matela asubi 4 fois sur carburant aketi Belgique ntango akomi kuna nde aza wana ana choc na lipeka akutani na mama Chacha abambi ye mutu te ana choc na lipeka alors moi biso na ndoto adala choc na lipeka bato balalaka na ye bakomprendre ke Nicolas aosa Karina obika ka pona mama Chacha donc moi accéder na ndaku exactement mama Chacha zana comme protection ba parents na biso za ba protection na biso maman Sarah betele biso na biso le par rapport à Zemi est-ce que Zemi akari siko evitam babambi ni na lipeka oninga koyaki abi Sarah voilà poto to comment le kaba ami mboma ba ami na molili wana je comprends abi nanga maman na bambanga nini mutute ebi ninge lelaki eleli ba maman le boko elembi akoimba moko merci toyoki yebisa biso ezali Zemi ya base to ezali Zemi ya solo ezali Zemi ya base eza ya mabipo ezali ya mabipo OK toyebi oyebi question ezali ko la deuxième fois na tout nos questions moko moko ezali ko la deuxième fois tout le monde qui kaka moko moko wana abimisela ki biso ba photo ampanzi ya Karine atie babiloko tango vanda ki Zemi ninganaki bon biso to monité selon moi ya monaki pour nga tali vidéo wana akoma dermatologue abiba ba morashuni ba akoma ophtalmologue ayibiti pour ophtalmologue amtamisu akoma ophtalmologue akoma dermatologue ya bapo na yibiti akoma nani babenga banani akoma psychologue na yibiti akoma gynécologue wana sikunyo sona photo tu na yemoko akoma mama o bapotisaka ba femme sage na yibiti skondeni o détecter Zemi na Zemi ezate le Zemi ezate azokosa bato pe libala wana ezali libala ya base ndenge tomonaki libala ya Panzu ndenge mbope ya Karine emema biso bongo ndenge ya boma libala grâce ndenge akanisa boma libala ya muta boma libala grâce mine Iveti bisuba na kindoki na ya mvutaka bato akoti na kati ya bato muta azage fille jalouse ata grâce nenga azaka bengisaka na fête ya sepela de ati po ya lingaki ba place wana nyonso tout grâce azaki falaki ye yenda zala po ye nenga azana ta vélo na vie na sombi to bi niveau muté ya mabaza na nde coach akimi bon ofuta ndako na question mo repona makambo coach on a tout no ya repona ya maman Sarah mais on a ce que kotalisa biso Zemi ezali est-ce que papa vient bali Karine to ezambongo Karine to sala mariage non bali était tout solo babi eza fiançailles papa bon ça va fiançailles wana pe foka eza organisé na mbongo nani te eza organisé na mbongo evito pese mbongo na dot to pese ni mbongo bala Karine na dot o pese mbongo bala na dot biso bala mbali biso penda to bala na biso mibali to wana bambongo na biso confirmer yango eza ya solo na confirmer to bala ka mibali c'est que ti fait tu sala mena na mbongo ka te na lobi boy te kasi ne to dot nde to kopesa mbongo mais près dot to mbongo na pa via bimisi mais to baki dépense mingi te biso za na mbongo na bana membre na la Chine to peso ka mbongo dot to peso mbongo biloko to kopesa ba mbongo polin biso za na biso na mbongo to pesa donc to kopesa aya bali biso to futi basali biso moko to misomeli ba robe à voile nyonso biso moko OK yangwana papa ifaza asa pembeni na bino eza njir te biso sala dépense biso moko OK eza libala moko intérêt eza intérêt tem obala za nango tenga na za nango yango nazobimisa c'est obande obalo ba Karine tola ba bongo ya oba bimisela ke mbongo Panzu na mikwape basuki wapi plateau nanga ba question ça point d'interrogation bon comment est-ce qu'il y a salaire point d'interrogation OK maman Sarah
mais kana kotalisa biso ezali bosolo bon ozolu ko yeba via Karine tozolinga koyeba te eza makambo ezolobama il fallait totia bandeko totia bandeko vérité na mutu ota mususu kozala ya lokuta mais bande mususu bazi balati yango na mutu mais censé bolata tu as averti c'est clair. C'est la jalousie mal placée. Il va être azando qui a zokota na kati ya bato. A s'incarner na banzoto a bato pour salir Karine. Na biso lo ba wela na Karine eza voyage a poto yo kite. Alobi na nganyonso. Na nenga keda kuna ba beti nini na lipeka. Ah, no lo bati. Na chama ina mnote ba beta kenze te lo boke bukanaki. OK. Azandoki, merci. Pour moi ça rate ngito yeba. Otalaki vidéo ya tambazo sala la baronne maquillage atala kiango maquillage kitoko mona ine azalaki azaine zeme azalaki te azalaki plan azalaki bien normal yo zalaki wana vidéo ezolaki ça pone webi combien de ba awinda we ba sora la ti chemise et bombi lipo webi combien de personnes soit la ti chemise et bombi zemi chemise wana eza pyjama et puis pyjama léger za ramune netika nzoto etika mipende zaki léger. Est-ce qu'il fallait qu'ils aient même mon anakaka? Je robe la sixième parce que vas y taille. Ce fait passer là qui est robe boubou peut te coco chakate. Zemiza. Est-ce que c'est normal Karina vend sa maman na maman Charlotte a loka maman grâce te. Azaba maman ba dépendant na bana te. Preuve na kenda poto na mbongo Karine te. Azana na poto Karine na bana otindele mbongo te. Aza maman a se débrouiller na ndenge na ye a sala vie na ya lukambongo na ye na vie. Au contraire na maman ba grâce a dépendara na mwana na âge 14 abandi ko bokola maman. Lora dasa na ngane nga ozo diplôme ni bwina âge oyenda ko bokola nga. Pora depuis quand? Non. Ils ont l'accès identité maman gérera passer ma bé. Asa lora maman ba Karine te que maman mobo maman Karine na no makoma makasi. Webi ndeto loba maman makama be et maman ba Karine amta makama makasi. Vous comprenez? Asa makama makasi prévenez ti maman na va ina Karine a tchenasi. Oui pourquoi tchenasi? Ayoki maman na. Maman grâce siko ayebi buzoba mwana nini nyonso loka mwana mtaboko lake atala aka. Vous comprenez? Donc je ne pense pas maman Karine na famille na e déjà na ngamba Karine famille à Karine na maman na bango bakondi mabakota na base ya zemi to bakota na base moko ya libala ya Karine. Je ne pense pas. Pour ça parmi biloko oh maman Karine a télémela et moi nanae. Je ne pense pas. OK. Pour finir ça bango. So ine to mona bosser da vraiment libala. Et puis je ne pense pas famille à Evi. To bato Evi a loi ki wana bondi makoya ko s'associer na base. Je ne pense pas. Balobi baza ba maman ya la Chine. Ba bana membre ya Karine. Te bana membre bazala ki balata maputa bo mona ete. Parmi bato ba yaki na famille na. Bana membre wana nyonso. Ba yaka base. Ntasara base ya Karine. Donc to bana membre wana ba komi ba beziste. C'est faux. OK. Merci Ezali nango ya lokuta. J'espère que bandeko bolanda biso bozoye ba maman Sarah tout le monde qui ndeko na biso Yvette la sena biso makambo lo baki ki ceux qui Karine à Bali soit Karine à Botia qui Mboka oui. En tout cas na sengi na ba chinois nyos tout. Bo $180 ba sengi ka 200 pour 20 wana ko aider soit comme na mbujimai azu transport na mboka na bango. Bo ça na na besoin pena bo ça nga western na $200 na pesa Yvette bisuba alias Mine afuta transport. Onda zawana ata na mbongo afuta ndako te. Apesa e garantie à 3 mois. À consommer 2 mois banda coach a bengani. À consommer 2 mois, 3e mois mbongo afuta ezate. Loka pe coïncider pe que façon mboka. Boka ngisila mbongo wana na kotikela pour na billet. OK. Ata na kotikela te na sine na Orange Money Orange. OK. Otinde na Orange Money akende. Maman Sarah ezali na ngoka yemo kote bandeko ebele ya réseaux sociaux bazali ko attaquer na Karine Mokonzi pona makambo ya libala. Mais il fait ça lobaki Karine abala abota azwa bomengo nyonso a etaliete bandeko bato batika ko benda kombo na yena makambo oyo yazo penser na yango te. Te toko benda ya simbaran sani o bachaka ba trompe Karine na sadop. Ngana otikete yefwa zonga ko isa biso ba trompe wana o ba piaka amona ka place ba boaka rango
to babetaka ye 12 bazongisa yango Karine na libomo po Karine azuizième Karine abala baye Karine obala tateka mabota pe dingo siko ye fazonga a expliquer biso procédure nini elekani place wana po Karine azwazemi po evi andima balaye. OK. C'est hier façon la biso na atiki biso na nteto. Comment ça rélo les ka entre coach na Yvette. Ah ndeto ka bona non. Coach déjà qui n'a pas Yvette. On m'a bato wana tout. Coach qui n'a pas na bango pona nga. On comprend. Ya to ka boni na ye. Yango basala likamuna ko prouver mutu te. OK. Akenda ine ta prouver nga azui ba mida koka, mutu kisimbi, azui en kalikaku, azui soso mboka, bato wana tuti na suka na suke pa mine. Ai na suka na ba biba na bango suna mine. Mine mutu a trahi camarade na ye pona mbongo. Ausa na bino. Alors bien en clair, ata bato nyonso ba yininga menza na quelques personnes ba linga rapinga. Ce que lingina bebisa makambo ya mafuta na yo continuer na kotinda bato baloba finganga soit yebisa na mona ki nene ya kombone kota ki wana ce qui ozotinda on dirait nene ya ndemto ozotinda tout kai te ba otinda mutatu kendeni bo ya mutamalonga il faut ba tout kai mutu ata na pufa bien te na ndako wana kitite ese ya mutarolo ba pena ba faut ba tout yo ba tout comme en cas surtout nga wana na divanté pouf kutu ya bien na parler no ya te ba ko tout surtout nga na ko tout ka opéati na suka nga na coach to solati mais tant on lo ba ese mtatinjinga ozui okanche ba okeno wapi eloko ba salela donc yo ba mama poto ba sangani po ba venger Karine bazio ba utiliser yo au bénéficier na ni et bon ata ba utiliser au bénéficier na eloko bénéficier na ni ba utiliser au félé sans ça moi si minité long. Merci. Ah merci maman Sarah tokomi na suka. Ah longo be c'est mission le mission na ngeni to lingi pe to zalaka kimia neto ke pe aboui alembo alembo wati mami la Chine la Chine à l'attaque la Chine à l'attaque la makobateur va attaquer à Bakos à l'attaque la Chine me mala pesi bino mbote na lembo ngote eza juste ka to lingi mission zala moi kimia boui moi blo aboui fait zala ngara félicitations les Ketchou 3 fois en France. 2 fois France. Kitoko. Et le belio ya makambo kaka. Kasi ça une émission. Voilà comment on peut noter qu'il y a un espace vide na attaquer. Et le belio. Té na bona. Le belio est senti que on ngo tout comme tout le monde mais voilà, merci maman Sarah. On répond à la question na biso. Maman Sarah, vrai ou faux? Papa na biso il vient loaki famille. Tenez parole. Tenez parole maman Sarah. Tenez parole. N'a répondre. Qu'est-ce que c'est ça mon côté? Vrai ou faux? Faux que bien on en répondre. OK, on a le coup. Vrai ou faux Karine moko za nzemi tazo créer base. Vrai za nzemi a créer base. Vrai ou faux mbongo basali lango prédot c'est mbongo à la Chine? Faux. Ah, c'est photo comme. On peut ça continuer. On peut ça continuer, merci. Bandero bolobaki bozela na continuer de ba pesa bon. Allez to ka bwana. Maman Sarah Angelica Lobi aboyi a poster Karine Mokonzité pour mariage on ya CPN na monter. Ayebanité. Chaîne na eza no dimatité. Bayebi été. Ana page malonga té. Ndamba ben censé au batalake. Ezaka batim bipo. Na ba fanatique révolté au balinga Karine té. En dehors de ça na atalaka. La chaîne n'est pas besoin de est-ce que mission est une chaîne chaîne n'est pas une émission émission quand on parle de l'émission n'est pas une chaîne une émission est-ce que tu vas la chaîne est-ce que y a un monopole
toi ça na automatique ya ko poster mutu pe mutazui succès te loka mutazui gaz ana yo mukala okyo poster patron ato poster patron te sani po mukala mo musala oluka bazongiso na musala nanga nazongiso danseuse mais esimbi te taille mabe taille yoka soso ta mapeka ta soso surtout so akati suki atie sous tentien les coques famille la poule te les coques famille te les coques peut à mobima ndeye. Merci. Tormina Soka. Moi, il y a une émission. Il y a par rapport à l'Ibala et Karen. Tu es une balle d'étudiant. Félicitations. Azala sage. Azamae de quoi. Conseil. Akamaka mato. Qu'est-ce que Karen conseille? Azala sage. Azamae de akamamato. Yangoanaka. Atika PBS. Abati na libala. Atika PBS. Les accords tikate parce que y a cop na biso. Ok. Là tiki base de tika point. On a conseil ni on a pesa. A influencer. Balé di sonya bana mi bay na banda. Mais ba continuer business na mango réseaux sociaux. Coach a man shit ana John na parler. On continue business na e. On se comprend. Les accords na biso. A tikate. Ok. Merci maman Sarah, merci pour le temps passé avec Bisso. Vie privée na média. Ok. Merci pour le temps passé avec Bisso. Merci vraiment, merci Nabino pe bandeko bolanda ki Bisso na Sarah to. Mais pour na bazozo, beaucoup faka. On est la poison. Zozo ngone tinani. Il y a dosso mini. Abala déjà des fois. Azazo te. Abala banani. Pardon, to ka bo to tira rien. Te abala ka banani. To tira rien monsieur Sila. Te kimulube comme ça là, abala ka banani. Ata vélo ezate abalaka banani vélo ezate abalaka banani abotana nani wana ba vie privée na te abotana nani abotana nani noto bomisa tabana tiki te otiki te yo kundele lo monde ya monsieur Silaki otika ni yo bi obengezo zo to talati mutu bobenga zo za le rola mutu abala te akabone la ni divorce c'est seulement pour je to yebiti yo zi chance babali o deux fois divorce zaki ani isuba monisco yo bi cause mais ongo chaka na libulu awa yo lobi ke abala deux fois abala banani mobile ne moko zaki magenya Demi Balé Sentinelle Demi Balé ça part. Voilà, merci Nabino Sebande Robana Ibiso. Mou Muta. Merci Nabino Sebande Robana. Yamisad. Kuluna. Monsieur Sililia, je vais alt, merci pour l'image. Tout le monde est bon, bye. Merci. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com